ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo nyonso boniwa libongo nsambo ya ntango ekoki amendo okoki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso alobaki ezokokoka santan ekobota makambo ebele eke nyonso komona yo ekoyema bana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. 22 mars 2024, Batata, Bamama, Bilenge, Bakongolais, Bayindo en général, Bino Baibozwami, na mokili mobimba, boya babambote na biso ya menga makimango télévision, oyo euti epai yangai bomo falone ntima na butu moi, otokoyaka olivo saba etando na bino pona likambo mosusu te, bobele kopanza sango ya tata ki mbangu. Ye mokolo molelo mokolo monene mokolo ya nkembo mokolo oyo ata nzambe na bolamo na ye akotika na likolo polele po ete malombi na biso ezwa esika pamba te toali kokanisa bongo mbotama ya mopesi kimia le sauveur de l'humanité tata Diangenda Kuntima Joseph le bâtisseur de l'église oyo toali konkembela lelo oyo na kati ya 22 mars oyo pe sepelisaki bongo bandeko ya COSEC société civile oyo bayaki awa na kati ya palais du peuple na République démocratique du Congo na engumba mokonzi Kinshasa koya ko déposer pétition na bango na kati ya Sénat pe na Assemblée nationale na tina mosusu de na tina ya réunification ya royaume Congo tozala na Congo ya bonheur et non Congo ya malheur toyebi ete royaume ekotambusamaka epai ya yeme roi roi akopona makana etinda mina ye moko nzambe ngai na yo kimbongiste tozali kotala tozali kolanda sika oyo boye na kati ya menga makimango télévision toyebi nani azali nzambe tata Simoni Kimbangu kiyangani patron ya 4e génération yende pe apesameli mokumba na souci ya bandeko ya COSEC mpona kosangisa solo bongo royaume mboka na biso tokoma na royaume ntina ememaki biso awa na kati ya palais du peuple biso na bino ntina ememi biso pardon awa na kati ya palais du peuple biso na bino tokotikala wana témoin totala lolenge kani tozali be kobaloka na liboso ya palais du peuple tour misato tata mwana pe molimo santu nde nsima na yango tokomata esika oyo bomoni oyo biso tokomati pamba te mvula ebeti biso na bino tomoni miso na kati na se ya mvula toali konyata komarche na kati na banzembo pamba te kobiemba ezali kopondela mbala ya mibale ndenge bozali komona na baimage na nsima ya kotika yango tokosolola na bango toyeba makanisi na bango soki ezali boniboni pamba te na kotala lelo oyo Congo royaume makambo ebele ekomi ya kitoko mpe mingi ekofanda pamba te nzambe akolingaka kimia nzambe akolingaka salite te totika branche na menga makimango télévision mpo torate ata elema soko moko te awa boye tosilisi miso mpe matoyi na biso tokikembela yawe pamba te ya bongina ya lokumu direction centre d'accueil kimbangiste mpo na ntina ya mokolo mwa lelo joyeux anniversaire tata Diangenda Kuntima Joseph et bonne chance na bandeko ya COSEC oyo biso toye ko se joindre na bango mpona lutte ya Congo pamba te susu na biso ezali ete biso mpe tovivre na lolenge oyo esengeli na moto ya se na moto ya likolo discrimination to mpe différence ekoka kozala te tokutani na mikolo ezali koya matondo mingi.
biloko oyo esengelaki kokangisa po ete tokodepose yango awa motife na biso boyebi biso na bino miso kaka awa tobi mpona kongo tokotika te tokopundapunda te susi atataki réunification ya royaume congo biso na bino toyebi awa tozali elongo tomoni mokonzi secrétaire général tomoni mpe bongo papa président azali ensemble na biso na bino batata bamama moto moyindo congolais nyonso ozala na eliki ete malembe na lisungi ya koseka biso nyonso tozali wana elongo mpona butise moko lelo moyindo azwa esika liboso ya bisika nyonso lelo oyo na bino bapandisango na biso bapandisango na moto nyonso ata ngai ya suka azala na esika lokola ndenge tozali mpo envie bato nzoka nde kobonga komengo nyonso ezali kaka bobe na mboka na biso awa na kati ya assemblée na palais du peuple elongo tozali kosala mosala baso tokende bongo kodepose mpe tokokutana bato ya matondo. Madame, tellement très fatiguée avec la signature. Voilà. Nous avons 10 000 signatures na biso. Oyo tozui na Congo Mobimba. Tous les vessies propres, c'est... Voilà. Je pense que yondo kino na mulai ya singa. Manyola na moko ezali kati ndenge kwa ndezo loba boye. Tope loba. Bon, ngai na koloba mingi te parce que ngamu tunazo file yo koloba ya tour nanga soki o pesi ngande mutu na koloba. OK. Vraiment. D'accord. Madame atokomi wapi? L'Assemblée nationale. Tomoni 110 000 signatures. Alors tous allez na katia. Voilà, 110 000 signatures. Merci beaucoup. Nous sommes de la société civile. Voilà. Ça c'est le mémo, ça sont des annexes. Et puis nous avons des signatures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le SG. Moi, Liloba, SG. Voilà. Nanto kitite moi Liloba soki kozala na mai oto tiko sala wa. Hotel sana biso. Mai oto tiko sala na seka oyo to moni maman fala na memaki carton na motu bino pena kati ya saki oyo pesa vraiment détail mai obo tiko sala seka oyo ne sika oyo to telemi. Maman journaliste, biso to ya kotika memorandum na biso. Il y a des signatures pour te récolter à travers le Congo, tous les 4 coins de la République du Congo. Il y a 110 000 signatures. Il y a un mémorandum pour te commettre un annexe dans tout, tout dans la bureau assemblée. Et là, tu commandes pas le président, et donc ils ont depuis le 21 février. Les deux là, ils disent qu'il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, il y a deux équipes. L'équipe qui est dans le Sénat, c'est le bureau à l'Assemblée, la bureau président de l'Assemblée nationale. D'accord. Matondo mingi wana boye to kolanda bandeko bakena bureau ya Sénat
poto e bandenge nini kuna pe bango elekeli soki basili bongo pe ko déposer na lenge biso pe to sali matondo mingi tokei na biso. Merci beaucoup. Notre pétition, c'est pour demander l'abandon de notre État dans sa forme actuelle, que nous appelons la forme républicaine, et rétablir la forme royale. Parce que nous, le peuple congolais, nous croyons que si nous souffrons, c'est à cause de ce système qui a été conçu par l'Occident, consommé par l'homme noir et les Congolais en particulier, qui ne sert pas à l'intérêt et bonheur des peuples congolais, mais plutôt à l'intérêt et bonheur des autres. Voilà pourquoi, en tant qu'un peuple, nous avons récolté des signatures, des pétitions, à plus de 200 000 signatures, mais nous avons sélectionné 110 000 signatures que nous venons de déposer au bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin que les députés et les sénateurs puissent songer à cela, que le peuple demande la sortie de fin de ce système que nous appelons l'État en forme républicaine et le rétablissement de l'État en forme royale. Nous appelons tous les peuples congolais, toutes tendances confondues. Nous sommes la société civile, nous sommes l'océan de la nation, nous sommes au-delà de tout. Tout politicien, tout leader, généraux, colonels viennent de nos familles. Ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos parents et nos oncles. Donc l'appel est lancé à tous les peuples congolais de se joindre à nous. Nous sommes le peuple congolais et nous sommes organisés à travers cette structure de la société civile appelée COSECAS, qui signifie la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Voilà ce que nous sommes et nous appelons tout peuple congolais à se joindre à nous, et notre bureau national se trouve au carrefour de l'IPN qui est dans la commune de Selembao. Ici au peuple congolais, on a parlé du peuple, Pambate Zali Esika, Oyo Esanganaka, Baetoponaka, Nakombo ya ba député pe ba sénateur. Toye kotika bongo memo ya biso peuple congolais, Oyo ezali kosenga na bakambaka mboka ete esi tolembi pasi ya Congo tolingi tobima na nzela oyo bamindele basalela biso. Pamba te nzela oyo eza pona bolamu ya bamindele ekasi eza pona bolamu ya biso peuple congolais te, eza pe pona bolamu ya biso peuple bayindo te. Yango wana esengeli tozonga na esika oyo bakoko na biso babungelaka, esika oyo tozalaka royaume. Pamba te soki tozali na royaume tokozala na bolamu oyo tosengeli kozala na yango. Solo Congo signature o biso bandeko ya COSEC na mokamba mana yango epai na bino oyo to Congoli na 26 provinces mobimba on a pas kotikela bango de perte ba boba tangu Congo ko kuma bango ba bulisa bibunga na bango akotola na bolobi ete royaume moto oyo akopona Solo Congo roi divine to ko benga poko kotamu sa royaume ko mezali yeme nzambe molimo santo tata nzambe ko biso to ko belela ka biso na bino to yebi oto zali ko la sala mokili. Koto na kotalisa bandeko bakola na biso ndenge kani
Merci mingi mama pona motuna wana. Tozali koyebisa ba politicien ya Congo ke bobanga te. Boko continuer kosala musala na bino ya politique ndenge bozaka ba politicien. Seulement tokokota na système oyo politique na bino ekoproduire ba fruits ya malamu pona peuple moyindo pona peuple congolais. Donc il y a un système ya bonheur. Et puis toza kopesa bino nde protection parce que politicien nyonso ya Congo ayebi ke lelo soki bapaya batindo salela bango likambo boyi bakobalokela basalo mabe. Mais na ntango wana tokoma na roi yo politicien okobatama na mokongo ya roi moye bango baluka yo eza soute po soki bamenaso yo oyebisa bango ke non le roi est là bokende komona roi likambo oyo roi alingi te leka na mabele na ye directement yo politicien obatelami famille na ope ebatelami po roi wana bakoka ye te tataki mbango muta kokoka ye aza te po akotya tembe akomona ngo to refaire histoire ndenge mokili banda matondo mingi bayindo nyonso na bandi ete basili kozwa bango baéclaircissement mpe bandeko bapolitien bakolanda biso travers bamédia na biso moko na moko akozwa eteni ya likambo na ye nde tokutani bongo na misisi na mitozali toya totalisa bino ete tokotika te tozali kokende parce que susi ezali ete moma tozali kosala ezala na bien de cause eta pour bienvenir ezala na oui ya malamu ndenge mama mpe asili koloba royaume ya bonheur et non ya malheur kokutana mikolo ezali koya